Bienvenue na plateau oyo basengi yo trop yango yo sala babakuku na onini kasi bolingo teo care sans tricage ozola sa mutu ozana amour souci amour profiter babakupe maman bango azasi la bisal alobi na bango o vraiment ne ya na care sans tricage donc grande sœur na bana bosani bebi ke maman oyo alinga maman biso makasi bana ni pe bolinga makasi ndiko na biso si la bisal a osé quand même que tu as la date na yo ya ba spectacle non tout le monde a ngoté non mais salate non mais salamate atanya so ba lunga ba osala ba mataba kitapo ba déstabiliser ba jour wana mais nzambe ayebi eloko nini osacha kina mutema ya mutu pe eloko nini ezaki déjà moi boko isa eloko nzambe asakangisa basengi yo trop yango yo sala babakuku na onini kasi bolingo teo care sans tricage ozola sa mutu ozana amour souci amour profiter babakupe maman bango azasi la bisal alobi na bango o vraiment ne ya na care sans tricage donc grande sœur na bana bosani bebi ke maman oyo alinga maman biso makasi bana ni pe bolinga makasi tanyo so ba lunga ba osala ba mataba kitapo ba déstabiliser ba jour wana mais nzambe ayebi eloko nini osacha kina mutema ya mutu pe eloko nini ezaki déjà moi boko isa eloko nzambe asakangisa te ba rater billet koto biso ma billet kuna besoin de déranger biso yo yebi kata mutu ya bon moyiboye mutu azala makambo aza artiste te aza na monde na biso te azo préparer loko moko libala fête moko bobitumisa la kaka ke bon biso mutu azana terrain o batu bazana ba des points de mesure moko lingo na mutema bolingo te moko sala bobo lingani ba kwisa ka ba bimisa lo moko ya lokuta ozo confirmer que ma moyen c'est ça ba lokuta eza mensonge to ko pese loko mo ya mensonge en plein te ozomona lelo to mona bato misusu oyo video na video ozoka elongi bopesi bo basangisi elio bazue elongi no basangisi na bolumbu excusez-moi les termes basangisi na bolumbu parce que tout comme na ba intelligence artificielle tout ça intelligence artificielle on est comme makasi ba comme sala ngo ya GT donc sur scène on le bana ba bonbon na biso et puis na ba biscuit na biso et ainsi que moko motel misi o atemisa ke lelo za ensemble na ba bonbon moto me fait ça et puis il faut que ba no tshalo kolwa puis no sola nanani parce que ba sila wana auke na maribel yemo to uti ko lobango wana ça dit il y a pas sa opportunité na bande ko nem sous artiste mais est-ce que bikimonga utaka na milieu so mo artiste comédien oui eza uti pas biso to na bato mitema mabe yo musala nzambe yo ngesaka ke kola ko la mukono nzamba la révéler te le remonter na monde biso o sala ngo parce que sa vocation na o sala ngo parce que nzamba tindo sala ngo mais na bino basala nzambe bo moi musolonga na osalo yo batu mo ndenge nini natika mais ongo tika boye théâtre zo bendo kapo ezeloko oyo mpona kosala donc Maribel Madeleine ndenge batu moko na kisasa so ba oteka biloko balobaka okoti te balokal place binani bon parce que ba billet na France bon on elisa déjà na Madeleine Belgique ezala maman moko elisinga passer dos Belgique ezala ngambo donc boss toi na posa si tu comme le 1er février tu as ça ma sold out et bon tu as la troisième date mais oui bon tu as ça c'est pour ça ouais. Après avoir suivi, puis 2021, Abba, quel brillant réalité confité, comment un commentaire, film préféré n'a pas suivi une nuance pour après avoir suivi, puis 2021, Abba, quel brillant réalité confité, comment un commentaire, film préféré n'a pas suivi une nuance pour à produire comment na commander film na kulu isepela na kasi la pema asali mosala mingi kasi la pema asali mosala mingi kasi la pema asali mosala mingi Koya pomba sene banani bakoyamba ye. Mama bakuke
bakoyamba ye baba babuke bakoyamba ye o esengo esengo ekoyamba wape koya azangi basi restaurant Arena, les Chantongo, Chikamuka ou Paris 20e. Alors, si la Bissalo en tant qu'actrice, en tant que doyenne, il peut dans Moussala autour de la vérité, azo osé, ya ko bimisa biso ndenge na lobaka na déluge. Déluge eza na cadre ya ko diminuer ba ningate, mais na cadre ndenge to lobaka théâtre eza na ghetto et mona na pe na mboka bapaya, ya ngona lobaka si la Bissalo kapi, si la Bissalo azali unité de mesure. Donc voilà. Voilà. Pasteur Dozinique TV. Donc il solo ya gymnaste ezali kolala kola mukasi la te mutu albengaki bandeko kolobala bango ke bo produit ngai na sali wana ya Maribel ezalaki dit peut-être musala na ye nde sali ke bato balobaki non, pourquoi ne pas causer ko produit ndeko oyo, parce que si la bisale sur le plan public toloba azana ba fanatique moko extraordinaire o ba banga kapé mo PPT bali bato mo bo ezala mbonge bibale ata nini ye bazara bango prêt à tout. Tozo faire passer ba temps na biso belé na ba polémique moko mo inutile.
Tozo fait passer batin et belé. Au lieu de s'ouvrir vers le professionnalisme. Soi-disant matière. Voilà. N'a soi-disant matière et moko ezanga mutuna makolo. Au lieu peut-être que ma solo ndeti donc s'ouvrir le professionnalisme. Voilà. Donc ça va tout payer opportunité parce que là est-ce que vous confirmez que à partir du gymnase aussi la bissa la pesi banana SB opportunité aussi. Voilà. Alors on peut relancer appel na bande konyo so bazo en tant qu'artiste longola mes attentes longola haine sala lokola biloko ekabola rabato. C'est ça. Voilà. Sala lokola za libanda mboko za déjà en France oyoki ndeko azo ya ko se produit aux censé à na salle wana pour ça la teke ngana za na Congo na ko soutenir yango pona nini parce que ça mambasi là non c'est les Congo qui gagnent. C'est le Congo qui gagne. En tout cas, c'est le Congo qui gagne. Là, ta drapeau ya mboka. Talango lokola Real de Madrid ndenge total a ngona baksa. Match e ningi mboka. Tala spectacle wana lokola ndenge wana. Toza na makambo billetterie. Est-ce que na lelo lundi ndenge tozo sala no émission boy. Nini déjà et sali sold out, nini est vide. Pourquoi ne pas doubler des jours na événement oyo? C'est possible. Ceux qui volonté ezali, ceux qui ba kambi oyo ba simba mina organisation ba lobi que non si la bisalu azwa des jours, est ça possible? S'il vous plaît, bah si ba renseigner biso que carré d'or sold out, VIP sold out. Toza pe na 4-1 4-2 ali. Alors ma catégorie etikali. La catégorie wana ali. Et ça peut important na ndeko nyonso o alinga komona sila parce que belé ba manka sila jour to mona ka pe na Tour Eiffel. Et belé ba regrettera baba ça annoncera ba tout arrivé na Tour Eiffel, ba to ba so photo ba mona na 360 mais ba to wana ti lelo ba na souci ba mona sila. Musa ndeko nyonso. S'il faut le dire vrai, nazo la musa ba dinashu. OK. Nazo la musa famille libota Azambiaka mais tout moni penza papa comme président na makamna yo balava baza voilà tout le monde nazo se retrouver na bato peut-être ba msuba tchara soukate organisation les années en fait oui ba benga peta ba monaki ba mama ya ulukuli ba monaki ba ya jini voilà ba monaki ba lolango ba mama ekolo voilà tout comme ça dans qui ba coup de fil en fait tout monde ça moi eloko na biso wana te parce qu'avec YouTube ceux qui te sali et forté il y a de noms qui vont disparaître les noms anciens or que les noms anciens non parce que c'est ça qui époque moko baza pe na ba fan na bango très bien donc on sait que communauté monte 21e siècle était ba monte ba sina non moi c'est genre de moi j'aime pas sous-estimer les gens on a besoin de tout le monde parce que quand on est dans la union on va faire quelque chose de bon pour présenter la public et ça la bien là va ses fans bafana lava tant vous autres ya lava te bobo malava tant vous autres ya mugondo te avant là 2 3 4 fans là et amoni mugondo ça les plaisir il y a na fan wali na raposo papa Masoum il a ses fans basega de la pâte bazo rappeler nga likambo de la pâte il y a Johnny Tsakala aza ma fan ba tunyo surtout akala baza ma fan na bango papa Koba sikoyo nga na za loboko moko deux chaînes bato baleki ebele botenir na liberté ndeko ba koleka malembe s'il faut mettre parce que ba oya ofélité il faut tout le cas tout faut ndeko asala malam akende donc oya molo to boyi ba ndeko te abakouk là et ça chaîne pour tout le monde. Il n'y a pas de chaîne de polémique, il n'y a pas de chaîne de distinction, il n'y a pas de chaîne de copo d'abattre. Abakouk c'est pour tout le monde, à moins que la personne yo au bout ya biso. Mais biso na Abakouk on va inviter tout le monde, peut-être bien à tout le monde. Sauf au bout il sait que l'accès qu'on a besoin de bisoter. Très bien. Justifie-toi à tes fans, biso a un problème mais Abakouk c'est pour tout le monde. Le 23 mètres aux ana théâtre du gymnase, mais Kalaming il t'a tout le monde ba to ben sur na Inas comme au Koboza nommé qui est Moussala à niveau de France. Merci d'abord pour l'initiative, parce que si là, c'est pas la moindre. Tant on a eu déjà idée il y a théâtre de gymnase en France, donc à ça la capacité parce que la capacité tout le monde n'aura pas pour nous prester. Donc comme Beka me uta musika, Beka matika bali. Mais si la tête Beka me na ça qu'on dit toujours ça. Nga sengi bafana je suis bafana bolinga nga yo bolinga mingi en tout cas dans la gymnase le 23 mai 2027 bonga mo pe na sala wana yes yo mo vérité lava o moté ka te ka ba secret
osala nakozala wana donc yomi ya déjà omona nino na osala parce que ndeko na nga mwasi aosé aposa peut-être ah leader accompagner ngai donc osala wana donc billetterie déjà lobi les seti eza déjà donc en marche quoi donc tout le monde bino bolingaka sila bolingaka bakuta biso banoko merci mingi en tout cas le 20 donc 2026 le 23 mai na traite de gymnase na Paris en tout cas boyebaki jalonga na aéroport Le 23 mai, Toza Bongo na théâtre de gymnase avec Sila Bissalou. Lobby déjà les 7 ouvertures de billets. Né la semaine Toza en plein tournage. Toza na AG, Omari, Kabongo. Bonjour. Ouais, Vincent Toulouse, bonjour. Bonjour, na bande Konyos, Wazili Bako, Malam, Yakolana Biso na Etandoike, Biséquence Bozwami, na Miki na Boto, na Miki na Afrika, na Miki na Amerika, Topesi Bilombote. Liloba pona événement ya ndeko na mwasi ya mutu na yo eza nini pona public non sur Otala. Ouais, c'est déjà la fête donc je crois comme on a déjà publication il y a date le 23 mai 2026 la théâtre de gymnase eza qui déjà faite surtout que et salami na ndeko mwasi c'est quelque chose à encourager. Je pense que, comme on a déjà tonton de tous, et ça le cambrissé. La Bible que je n'ai sur la miniature, et comme il cambrissé dans la musique, comme il a mambo on la fallait à l'aider, mais il faut que quand on mambo que le Roland de Gonabiso et moi aussi, il est le 23 mai, et que Mambouya, ils sont union sur Bartis, c'est parce que ils ont victoire à Bartis. Vous comprenez? Donc, si vous avez un bon moment, vous avez tout le couverture. Vous avez tout le donc, il faut vraiment, je crois, terme à utiliser, mais un peu qu'on va prêter terme à musicien, Baya Mobondo. Et pourquoi pas passer deuxième date? Très bien. Sur les soldats, c'est ça, mais on va non, je crois que mon ça les a capacité à 800 000 places. Donc, je crois 800 000 places quand même. Ils ont bloqué ma date pour mon de moi si on a fait le pas facile kasi ça appelle wande ko moi ça moi si pelo la yeye le roi lobby les 7 de Jésus fungama et si maman les 8 et si et que maman le 23 le 24 le 25 et puis non c'est pas bioté tout le monde d'être gymnaste tout ni bien tête même sur la salle sur paquet donc venez nombreux attention à la tonton o où il y a vraiment belé bino boyebi nous allons dire tout ça là sur ces arrêts moi là-bas c'est un spectacle boya vivre des lignes en live vous comprenez et bien bah non si les rapports va mon dans cette l'occasion bon attends il y a besoin parce que moi ba catégoriser la catégorie or ezali boya bon vendre bon mais la champagne moi ba photo moi ba selfie là ba surprise et belé aux autres la bino donc c'est le moment bon là ça que bolinga musalango bon soutenir la musique, bon soutenir de près, ça serait une très bonne chose. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Toto to évolué, n'ega au lobby donc c'est-à-dire bah tu passes à l'année belé. Na obi nganael. Comme on appelle surprise hein. On est déjà confirmé d'ailleurs bah pour moi bah. Oh, je me te confirmer. Non mais ya ba c'est quoi ça fait na kati ka ba surprise amoni biso nyonso follow ba bombo la ba biscuit ba bombo la ba biscuit là ba petit bœuf voilà merci beaucoup d'ailleurs là tout ça message nous ani pour la fanatique no tout ba limaka yo bi eterezo fuma malobi alors non ka ka soldat très bien soldat te font la partie de demain normalement oui. 12h demain à 12h on commence déjà donc achetez vos billets vous allez vivre l'événement à live achetez ma catégorie Nyonso voilà. C'est tout ce que je peux dire voilà merci beaucoup après avoir suivi puis 2000 Abba quel brouillard réalité confité comment la commentaire film préféré na ba film nyonso oyo esprit a produire comment na commentaire film na oyo isepela na
Flat Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.